ete Satan basala na kitoko nyonso ye mutu apesa na avantage ya nyonso ya kitoko na pembeni ya Nzambe kasi shwa pe ezalaki na ye ya kokende na nzela ya malamu ubioke na nzela ya mabe. Oh Satan aponaki nzela ya mabe. Oh mutu epesameli yo pe Adam na Eva. Est-ce que Satan était même présent na tango Nzambe alliance na ye na Adam na Eva esalemaki wana ete nzete oyo kosimba te nzete oyo kolia te? Satan n'était même pas présent. C'est pour vous dire que Nzambe tango atie mutu na mabeleki ngai na yo biso na yo na Nzambe kaka tozalaki présent jour alobaki na biso ke ya le mal et il y a du bien. Et pour toi choisis le bien. Pour toi, choisis l'obéissance. Wapi Satan na nyonso ko je ne vois pas Satan. Nani kakata nyonso zali ko yela biso. Nkole se faut ko landa ye très bien comment aye na mabele asuni biso ko sosola bien bébé Satan, ko sosola bien bébé milima be. Résister au mal, résister au diable. Le diable arrive. Comment il arrive? Parce que ça ko ya ko pesa yo une fausse réalité. Yo yebi déjà mais à kotante ko forcer yo o kele na oyo nzela ya facile na oyo nzela ya mabe po akanga yo résister au diable car il est trop risé barize azalango. Résister au diable parce qu'il est trop fort akoya ko kanga yo akoya ko sala boy la boy. Non, même ça bomi yo mais le mal ba mabe musuto zalango na mokili to za ko kansa yete nzota mutsuke kufike perte. Non, nzota mutsuke kufi ezali guerre pona molimo parce que olongeli comment les places oyo na mokanda ya apocalypse bazali ko loba ete ba oyo nyonso ba kobota mana ligne ya descendance ya mwana oyo Satan atantaki ko buka ko boma na mama oyo atantaki ko landa me akanga kiete kala na ekoya ko tomela ba oyo nyonso ba kozana na ligne na ba Eli ba descendance ya mwana oyo ya pate ki enkolo Yesu Masia. Ba mindimi to komi lelo yo mbongo nyonso mokili ya yo. Église comme ya munene église on comme siko pona yo papa pasteur, papa apôtre, papa bishop pona bakwenda vutuka. Jet o links ko tam na voiture siko comme jet privé ya yo moko avion privé ya yo moko. O lingo tamla so na voiture nkemite limousine ya munene na ba champagne na kati ya yo papa bishop, ya yo papa pasteur, ya yo papa mbikudi, ya yo papa prophète, ya yo XYZ apôtre des apôtres. Kasi Bible ezali ko insister na mukanda Apocalypse 22 to kangamika kawana 20 to kangamika kawana ete ba oyo nyonso bakondimelaka mwana ya mpate bakolinga mokili penza te. Nkoleso pe a insister te mokili na mabiloko na yango zala mosika na yango ko préférer yango te ko préférer yango te li ko ba te parce que biloko oyo yango le muterobe na yo bamposa ya nini ya komona ete oyo ya ngai oyo ezala ya ngai oyo nazwa yango nakoluka kozwa biloko ya mokili ko corrompre yo. Satan penza kutu nanu te me yo moko na alliance na Nzambe que choisit entre le bien et le mal. Oko préférer kozwa le mal. Pourquoi? Parce que dans le mal kitoko ezali wana to zongi na ebandeli. Lucifer signifie kitoko, brillant. Et loko ezako briller biloko ngeli. Lucifer était bien créé avec trop de pompe, trop de beauté. Biloko nyonso ya kitoko ya mokili oyo kitoko wana Nzambe apesaki ye azwaki yango kome ya ye gloire na yango wana ekomaki ekoyisa ye biloko ya mokili soki toza kolinga yango kaka ekokoma gloire mpona biso ekokoma concentration na biso tanga kotanga Bible eza lisusu te parce que oza na temps sikoyo kaka ya kotalaka television munene wana okei kosomba ya kokende kotalaka bafilme wana outi kolue. Alors, quel temps kozala ngo mpona concentration ya spiritualité na yo eza lisusu te. Voiture kitoko somi muke ba era kosambia kuteza te misu kaka na fenêtre kuna soki bato balekaki kotala yango te. Attention na yo ekomi mingi na biloko ya mokili. Attention na ekomi ya mwasi wana kitoko mobali wana kitoko azala ya ngai. Tous ces attention na biloko ya mokili okoluka omoni oyo ya ngai ta kozwanya rien de bon mususu okomi ka samuzulu biloko nyonso okomi tombola bwaka. Biloko yango Bible ezali kopekisa ete kolinga mokili na biloko yango eza na kati parce que yango mutu esala ete Satan akweya na yango amonaki mokili la terre protéger yango yo chérubin protecteur de la terre
place oyo bandeko na ngai tika tozwa repos na biso ya suka nde tozongi mpona kopesaka conclusion moko ete Satan azali nani au juste. Alléluia. Frère na bino Joachim Zambwana. Merci lisusu na ndeko sikofita lisusu na retour na biso ya repo oyo na banza place tozalaki kolobela ete toza koya na suka po totile conclusion na biso ezali kaka na mokanda ya Ezekiel chapitre 28. Tanga chapitre 28 nyonso Ezekiel kuna nde définition ya bien ya Satan tokoki kobelela yango. Satan asalemaki na kitoko nyonso. Satan qui est Lucifer na place oyo avant akoma kombo ya Satan na kombo nezaka Lucifer asalemaki na kitoko ya makasi penza na pompe ya ndenge na ndenge biloko nyonso bapesaki ye. Kasi shwa pe epesamelaki ye ya malamu na mabe. Shwa wana pe epesamelaki kaka epai ya Lucifer te. Epesamelaki pe na ba angelu nyonso na ba chérubin nyonso na créature nyonso oyo Nzambe asala. Était le bien est là, le mal est aussi là. Même ba ange na nature na bango wana to sala erreur te. Il y a des lois aussi qui les gouvernent. Place nyonso bat bazali lisanga nyonso place biloko ezali faut qu'il y ait un ordre. Nzambe azali nzambe ya ordre. Biso pe na mabele bat to botami na mwasi na mobali na mosuni. Il y a aussi un ordre. Mais eloko mo ezali ko sala biso nyonso commun entre na ba bikelamu oya ba angelu qui est différent à babikela muke ya biso na biso bato ya mokili place toza na commun accord moko kaka commun dénominateur moko kaka ezali ya choix ya le bien et le mal. Tous les anges encore une fois sans exception le bien et le mal ezalaki liboso na bango. Biso pe bato ya mokili sans exception le bien et le mal eza na liboso na biso. Mwana Nzambe yepe tanga yaki na mabele awa il avait un choix entre le bien et le mal et pas na tata Nzambe mutu nyonso fa leka na test wana ya le bien et le mal. Mutu akosa biso te que chaque fois toza na ba problème ba tentation ba nini même mokanda Nzambe koteloba ba tentation mingi eza koyela bino c'est parce que ba mposo na bino ya mokili. Bible lobi kote Saint Paul lobi pe kote que oh Satan t'a ko tenter bino to Nzambe t'a ko tenter bino Dieu n'a jamais tenté. Satan pe il faut faire attention. Bible lobi yango ki ba mposa na bino ya mokili ya kolinga kozwa muntu eza kotinda bino te bokweyaka mpe na bapéché elingi oloba ete même Satan ayaka ne mpe kutu derrière ta propre imagination vi nyonso ya mokili ya créature Nzambe asala eza basé sur la décision du bien et du mal. Satan nani yango mutu atindaki ye na tourne question makasi fo tokenda ngo kolala nani yango mutu ainfluensaki Satan ye ko azalaki un bon serviteur de Dieu nani yango ainfluensaki ye na tour na ye po akende kosimba mbangu wana ya le mal. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'a excité. Il n'y avait personne, mais c'était sa propre décision. Voilà pourquoi soki yeko choix pesamelaki yango choix wananga pe na pesameli yango ye na tourne il n'y avait personne à son côté pour l'exciter. Pourquoi biso bato mokili tokomi koluka kaka raison ke na tango choix yango pe pesameli entre le bien et le mal toya kokosa ke c'est Satan. Voilà pourquoi na jardin d'Eden conclusion c'est yango yo Adam na Eva Adam tanto iko bika ko se justifier ko se défendre que ngai te Eva na tourne te ngai te Satan. Personne d'entre azwaka raison na miso Nzambe parce que ye moko pe Satan na tour na ye na lola kuna ntama zalaka kuna
qui lui avait, c'était la même chose, et lui aussi n'avait pas une défense pour dire que Archange Michael Mutatininga, Kingani Gabriel Mutatininga, to Ange Luther, to Batinanga, Batininga Nasala. Non, de lui-même, par sa décision, akenda iko simba yango mutu na mutu samba na ba péché na ye Satan na mabele o 15 jours ya okanga na kingo na chaîne ke yaka sala masumu jamais mutu na mabele akozwa décision na ye ya kotia misapi na ye na place Nzambe apekisa et soko tie kuna Satan elo ko ya kotia ba aya kotia nini caché na ye ke okomi mutu na ngai ke ojoindre ngai ke okontina manifeste na mukanda na ngai. C'est tout ce que Satan a kosala ko wela ko yeba nango akokani lokola ngai ka keliko simba mutambo wana aje ko kubula yango soko kubula ki yango kangama ki na mutambo wana yo na ngai to joindre kamoko. Voilà problème ya Satan, voilà business ya Satan ya ngo wana ya kotalaka nani yango aje ko simba mutambo wana nani yango aje ko kangama mutambo wana ne faut pas toucher cet arbre là, le mal ne faut pas le faire. Mbangu wana bassin wana place industrie ya manufacture ya péché ezali kokende ko simba yango te okei ko simba yango Satan te yo moko d'abord c'était ta propre décision. Voilà pourquoi Adam na Eva ba bikate na miso Nzambe. Voilà pourquoi Lucifer a bikapete ye na miso Nzambe. Biso nyonso tikato eba ete rola Satan na mabele na ba démon na ye ya ko continuer ko influencer biso tokende na côté mabe ezali ko influencer biso yango nkole sazali ko ba résister au diable, mais en réalité le diable n'a pas une force ya kokanga mutu po mutu asala mabe obomi mutu avant obo mutu y avait de l'espace, il y avait un temps de décision oyibi okoyiko yiba kaka teke mbala moko bani ko yiba, il faut qu'il y ait un plan, il y a un temps de décision que tu as échoué de prendre rapidement. Mutu nyonso na mabele Nzamba pesa biso esprit ya reconnaissance ya le bien et le mal. Mutu nyonso pe foza na esprit rapide ya koyeba ko kima mabe ya koyeba ko sosola ya koyeba ko zo décision était ici maintenant ce n'est pas que je vois le diable encore une fois, mais ici maintenant je vois le choix qui m'est présenté de faire le mal ou bien de faire du bien. Oh, j'ai choisi de faire du bien. Alors, ok, place na Satan au monde avec salut. Yo za mayele koleka ngai. Basi ngala koya ka wana yo koyite o continue. Ok, na okango ka lisuna tu musu. Azaka ko landa na pembeni susu. Amoni susu bikobo eza wana eza kotala ka yo. Quel choix ozana yango? Ya ko sala bikobo ya ko tika ko sala bikobo. Aza wana aza kotala ka aussi ozui choix na yo sali faut pas. Aucun côté où nous avons a déclaré que comme membre nangai pe comme si on utiliser yo que ale yo comme agent nangai parce que tu deviens automatiquement un démon, tu deviens automatiquement un serviteur du diable, tu deviens automatiquement mutupe ya ko influencer baninga na ba misala za ko salaka ya ko séduire baninga na misala za ko salaka ya ko yibaka mbongo aleka ya ko yibaka mbongo ba projet o comme un grand ingénieur de projet machiavélique pour na ko yeba être sikoyo na bureau ya ministre $1 million bimi kuna pour na projet construction ya nzela Okomi kotalaka na sima combien de travailleurs oli ko engagé pour tout ça cacher à lokuta pour dire que ngana sala pe moi compagnie moko boye ya construction et puis compagnie au debo déclarer projet de baya bani ba 800 tant ko ya wana di tiana 400 na compte 400,000 ke na compte yo mo un simple ministre muto za ki lobby ko tambula na kipusu na vélo na biso escoter na biso ya kuna na village amsa Butembo. Yo kuna lelo komi alenga isiko yo mutu naza na mbongo boy. Ba tentation ya boye. Ce ne sont pas des tentations qui vous arrivent directement par le diable, mais c'est une décision que tu as prise dans ta propre vie. Et quand tu l'as prise, tu deviens automatiquement membre de l'éclergie du diable. Tu es dans son écurie et tu fais part aussi de son manifeste qu'il présentera un jour à Dieu le Père. Que voilà, celui-ci aussi était l'un de mes serviteurs et nous allons tous à l'enfer. Ndende mwana ezali. Donc, mama elikambo na poko lelo sosola Satan, tikanga na eba Satan était Satan, okoyiko dessiné comme mutama sekete. Lucifer okoyiko dessiné comme mutama bete. Nimba ba dragon wana kala ndenge zalaki na moto na maseke eza mabe. Yo muto za komona ete dragon ndenge ba dessiné ke eza mabe.